yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki edi na image elo na osenga yo chikote bango edi na image banga soko ya Congo qu'est-ce que ça là Patrick Malovengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola Brazza Kinshasa bozala problème ozala besoin de biloko Global Express izali agence ya si o bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola wapi Global Express no batu kuzala na Kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu bana Guinée bana Mikili bana Belgique bana Saint-Étienne bana France mobimba abi agence ezaka na moko Global Express Patrick Malovengi air d'ouverture na chose à l'île à Samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino batu kuzali na photo. Obi kutinda biloko ngela na Afrique. Na ozo mutuna Global Express izaka wapi? Izasika kukunga te. Izaba na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 27 ligne yo. Bandiku. Wana okumana Global Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso au en France pour la recherche la dénonciation dans un étranger précisément na Congo Kinshasa Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la police pour la fête au conteneur le fret maritime dans le fret aérien au petit dans l'avion. Petit dans la petite police dans Global Express où cela va 2 jours. Et surtout quand on a fait un service funéraire au cas où j'ai pour un décès pour hésiter pour le monde à mission au foutu à Napoto au salle marano sur ma kin la ndenge ya biso la Napoto au l'équipe agence au jeu de vélo au monde de prestation et les cas qui na kin selon vous na yo Bandiku Global Express izali agence ya si o bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso Pona biso awa izali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance sérieux na sika biloko c'est na ke kumitika ngoko na biloko Merci bande konyoso bomesana kolanda le king de la presse quand ne psebino mo kondisango monene ya mboka na yeli susu to solo mamke concernant makambo zoningisa mamke internet par rapport à musala na biso mais yambo ya kobanda masolo na pesa kana mbote na bayino so basunga kaidino image le king de la presse 5 étoiles de love étoile d'amour le véritable diamant noir chez les Umba et balion de la presse nous on appelle ça mbote passe bozali vraiment c'est un triste par rapport à musala na biso ba image à lolengi wana donc mais tout ça est nécessaire na réalisateur na biso amiko balancer biso ba image wana ceux qui a préparé ki yango mais ceux qui a préparé ki yango te tu ko lukata ba photo tu ko tata ba photo mais pour na ko banda penza poto tsela bino image wana tu ko kena na ma publicité moko tout ça na ma publicité après tu ko pesa la mo ba sango tout ça na ngo aussi ba sango ya pasi pe sango ya mawa ils ont un ndeko mobali à koleka na plateau tout solo anaye par rapport ya sango o ko memela biso mais ça sango ya pasi yango to senga na réjati la biso nano publicité à Karine Kaya femme d'affaires tout landana no yango après to zonga na masolo na biso Sala kimia na mo patati Karine Kaya mona poto kudera takate donc kuna na ozong sona poto yoka ba parfait yete ya ba parfait poto moi qui va parfait ça solo o ba parfait parfait ba isemi yake ba girl ba potage ba façonnable parfait rico banga na hote awa exemple ma pas ici c'est Paris ndemo za la porte même ta commande ya biloko pesi lelo mbongo noka
awa nyote ya tout ya Zara, H&M, Celio, Commode, Kamaï. Oui, non, madame Ozani, ma prix n'est abordable. De bana, pour te quitter mon casa, farage mon 48, pour te quitter awa. Bana funa, bana wapi, bana Congo mobimba. Awande va parfait, les secrets des bons derrière moi, au carré, kaya femme d'affaires. Pour te quitter, France, bien dans la casa, awana farage mon 48. Monsieur Tani, farage. Farage mon 48, donc il faut qu'on dise parce que quoi garder la farage. Farage, 48, tu diriges vers Cham. C'est ça. J'ai trouvé quelque part, tout en farage, Gambela. Croisement farage Gambela. Numéro 48. Au Sénégal, c'est dirigé vers Chaba. Mais pas maman Karine Kaya, femme d'affaires, c'est écrit de bon. D'accord, c'est ça. 798 plus 243 81 49 48 798. Ah voilà, même en Europe on peut commander. Oh là là, c'est du professionnel ici hein. Oh là là. Oui, mon numéro c'est 0033 71 53 94 41 36. Comme 4 41. Merci bande konyo so bo tu kolanda publicité wana ya ezabongo boutique ya maman la biso Karine Kaya femme d'affaires. Donc il y a ça la boutique na na partie à Kinshasa kuna et puis ya kindaka na ye kwenda vutuka pamba. Donc yango bomoni tu lancer bino moi publicité wana pour ça la bande konyo so balingaka ya maman Karine et ça la ba malamu makasi. Donc à tout à l'heure to kotsa papa na biso Malvé Bertin production au côté na plateau pour tout solo la naie par rapport il y a masolo tout ça na mona poko lelo to ba sango ya pasi pe ba sango ya mawa la naie moi muke par rapport à sango eli biso. Bonjour Malvé Bertin. Bonjour papa Edino Panza Sanga Congo, je suis fier vraiment dans un plateau non merci vraiment. Merci papa Malvé Bertin to yebi ke eli biso ba sango mais to ni to ba sango ngo ezani papa. Merci beaucoup vraiment balandinyo so barlanda biso vraiment na ngonga oyo na vraiment pour ma musique ité na pour na ba ramboza passer zui biso vraiment na mutema tout ça vraiment ba sangomi balé on a redressé vraiment na bana Congo ba yoka ba yeba ba directive to bungisi mo bandeko oza to na passe mo na mutema voilà quoi. Alors bandeko so bolanda biso na si boyoki ba sango ya passer ezali awa pe ba sango ya mawa mais pour supporter, en tout cas, non, c'est un cas pour supporter pour les appels choquants, que ça est très cher. Au tout baki, n'abi que là-bas na 91 bazo de la makasi. Vraiment. Il dit non, ils a passé oyo bayebi ndeko bamso bayebi na komo ya Benak, miso bayebi famille Maketama Ben azana biso lisusu te disciple Ben. Na kati ya église ya Nouvelle Alliance et puis na église ya Bima Mobimba pour les comment banda mundambu mais Ben abandi makamba Bima na tozalaki biso tout ensemble lelo tolo babo disciple Ben asana biso te o bandeko yo bakozoma opportunité ya kolanda message oyo o bakozala pembeni te bapanza sango po eza sango ya passe eza feti te disciple Ben asana biso te Aza moyembi, azali serviteur ya église Abima. Donc ils a passé, ya bana nyoso ya Bima. Yango programme famille pesi boyo, ils a passé mingi na mutema. Pour le moment famille ils a osangana na 16 allée Georges Bezent. Na 91 170 Viry Châtillon. Place et bembe bandeko basa ko landa ndenge zali mais programme d'enterrement ezali ndeko Ben a otika biso na mokilo po ba kitse na libulu ezali vendredi na 14h30 vendredi na 14h30 na cimetière ya Viry Châtillon. Voilà donc au baroyebi adresse au place de 16 allée Georges donc famille zawana moi sinena bana bazawana na famille consort bazawana au nyon soyebi Ben. Ils a passé une renangane na lobabo ça c'est mon pote à moi to bandit to lé il dit nous a passé liwa ils a pour na bisonio sommet
c'était pas vraiment les moments. C'était pas vraiment les moments pour bana bazali, bana ndenge batikali, eza pasi. Yango bandeko nyonso ba oyebi ben, bana Nouvelle Alliance, bana Grâce, partout comme abi mezo tangama na Paris, o ba yebi ben, to ana pasi, to ti ben atiki biso, di wezuye, eza nzela motu nyonso to kokale ni destin zambete quoi. Donc ben azé son abisoté, ça fait trop mal. Atiki biso ben kunai vendredi à 14h30 donc ndeko nyonso vraiment yoki to sangana tout tikandela nzambe nzamba à permettre au ekanie et puis merci bandeko nasi bo tuko za nouvelle ya ndeko na biso c'est un frère à moi aussi na yebike avant tika biso to solo la kinaye ya moi mingi to mataki ne train moko na yebike na minute bana bengazi bazolela makasi bana bengazi bana virus ation bana savini sur orge mama Irene bakolela makasi donc nakutana kina ya Maria solo la nanga makambo ya ben esalenga pasi makasi mais courage ndeko nanga ben na suna bisoté voilà et puis to reformer bino pe lisusu et puis ndeko na biso famille Francis Elanga famille Francis Elanga ngobima bazana mawape ya kolela maman na biso Marie Tommy atiki biso pe lisusu asa susu na moya na mabelete atiki biso pona kozwa pe contact ya bien ozwa ba information ya bien benga Sir Francis Elanga ye mutu akopesa bino numéro na yango oyo opo bazwa contact ba cérémonie ya maman ndenge kozala na 06 60 90 52 27 donc nous sommes famille balobi na tango apasi tozala na fête tozala mais oza sango apasi bozana biso bana Nouvelle Alliance bana bima bana nyonso vraiment bima et kabwana metwanga la doti moko muta chanja bima zati donc o ba ben na bisoté ben atiki biso ba prophète ba évangéliste ba pasteur ba diacre biso tout donc tozala tout ce qu'on dit on a mabélé et ça descend Zambé to kabola te moi on ngana kina bisa bino ngana pas auto kabola ya ngana ba bonne soirée et dit non merci pour moi ndingo ya mbinga courage ça passe na uti musika mais il fallait qu'on a ça là devoir ndenge sengi ba di détend ba prophète Tito ba prophète Mbia prophète Kumu ba docteur et apôtre Baté bon yemoko pe apôtre Bolia, Omer Nakata Gisasa, Ben Abiso Souté, Ben Atiki Biso, Onyo Soebi Paswana, donc ça fait trop mal. Merci à toi Edino. Merci vraiment. Merci, courage. Merci la famille. Courage, voilà. Courage, merci. Bon, merci en tout cas. On est ensemble. Merci en tout cas, Bande Konyoso, Bozo Landabiso na Pokwa Lelo, na émission, il fallait que tout ça, la monique et tout ça, la souté. Juste tout, quand à émission Nabiso par rapport à Basango, tout ça, et ça, il passe mingi comment on ndeko ben tiki biso azandeko oyo ngana yebakiye tozali ko solo la bien très bien surtout soto kutena na bengazi na Savini sur Orge na yebike ba mama batas bandiko Savini ba kolela makasi ndeko ben to yebana kinaye ayebakinga à chaque fois to kutana to solo la mais koyoka ke ndeko ben atiki biso c'est mawatro et pas pasi zanzela biso nyoso mais to souhaiter rater liwa e komela biso na ba famille na biso donc car ndenge papa Bertin Chiko Sabino César Georges donc Bizet donc les place wana place famille Zali et si kabazole la nzoto ya Mowei donc na 91 Virisation donc eza penza wana numéro ya frère papi ezalia wa soki bolingi bobenga famille bobenga frère papi eza bongo 07 54 57 51 68 numéro frère papi yango yo eza bongo frère ya Ben eza bongo 07 54 57 51 68 wana numéro ya frère naye papi alors comme prévu, date jour ya kokunda ndeko na biso ben eza bongo vendredi na 14h30 na 14h na funérarium à Jivisi donc on se voit bana 91 non so en tout cas boya to kutana
na funérarium ya oa Jivizi eza bongo na National 7 donc yango wana ezalaka moko wana et puis na 14h30 nde bakokunda ndeko na biso na cimetière ya Viry-Châtillon boyebi cimetière ya Viry-Châtillon ezalaka pe ka moko donc vraiment on a quoi comme ça bino yango wana pona kosukisa tokosukisa na sango ya famille Elanga Francine Elanga to famille Elanga bango pe bakufelaki ya bango mama na kombo ya Marie Tommy pour la information sur notre pesibino bobenga Francis Elanga na numéro oyo à 06 60 90 52 27 Francis bobenga na numéro à 06 60 90 52 27 nde bokozwa ba information sur place ni matanga ekoleka donc mingi kolobeza mais moi to lobani sozate to lobi otoki koloba pour na poko lelo en tout cas vu que l'air peut comme musika na réalisation ba biso to limiter l'air pour na bozongi bandako donc nga na sukisi penza awa fallait que to continuer si je na biso ya lelo ya ndeko mwasi oyo aza chroniquer za oyo atikali bolumbu asali film ya porno. Donc moi to continuer à soutenir parce que temps est belemi bazo kanga déjà antenne bazo kata déjà donc il faut to succès kaka. Donc na bande konyo so o bolandi ba information oyo en tout cas bo panza yango na bande konyo so o ba yebite ke to kufeli ndeko ben o ba yebite ke to kufeli mama na biso Marie Tommy. Donc nga penza na tikibino en tout cas to mona ni lobby peut-être tu peux savoir une information mususu oyo singeli to pe sabino. Merci. Ciao ciao na bande kono so bolanda biso. À très bientôt. Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango